Ouais, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans ce monde. Je fais cette petite vidéo juste pour essayer d'éclaircir certaines choses qui se passent dans notre YouTube de la communauté congolaise. Voilà. Oyo penzi zali bokota ya bokecho. Hey! Je vous jure, mes amis, je vous jure, mes frères et sœurs congolais, biloko o nazoluba awa, premièrement d'abord, ça n'engage que moi, par rapport na ba analyse nangai. Donc, ça n'engage que moi. Et puis, voilà, o nazoluba, eza penza eloko oyo, esalinga pasi, nakati ya communauté na biso, donc na lobiti, kana okiko tika ngo boete fona lobelango. Voilà, avana banda koloba eloko na lingi na loba. Na koloba na no terme moko otoloba ka trop. Biso ba congolais avana banda no loba ngona débit puis na suka. État d'esprit. État d'esprit ya mutu. Ezara très important. Toza nango 3 o tu utilisera biso ba congolais. Omona olobi mutu azana 1000 esprits ya. To bolobi aza sans esprit. To bolobi aza na fort esprit mutuana. Zabilo misato oyo. En tout cas, c'est pas congolais to utilisaka 1000 esprits. Ana muta 1000 esprits. Ana faux type. Ana faux esprit. Wana aza sans esprit. Donc 3 ana to utilisaka ngo. Voilà na ngina lobela sikoyo eloko na lobela par rapport na ba esprit. Parce que quand on a un esprit ezalaka mingi ko yeba eloko nini olingi. Donc, koyeba eloko olingi est très important. Koyeba eloko olingi est très important na bomo ya mutu. Yango etinda katolo ba 1000 esprits. Wana mutu ba 1000 esprits. Mona ngana 1000 esprits ya. To mutu msolobi. Wana za sans esprit. Wana faux type. Faux esprit. Donc, état d'esprit ezali koyeba eloko lingi. Koyeba nano eloko lingi. Koyeba eloko lingi est très important. Kokumba maka boete. Kokumba mana makambuka boete le roi mupepe le roi kaini ba memio koto oke kozongi koto ozongi. Muto ba memaka e boya kei ba zongi se boya zongi importance kaka ba mona ye ezala mutu moko ba benga ba sans esprit. Donc il faut état d'esprit ezali état d'âme ezali koyeba eloko nini olingi. C'est ça l'esprit. Là eloko place siko na bandi siko na olo bango su na suka na bandi siko problème nanga naza na problème awa na 3 personnes. O nga na olobela bande ko makambo na oloba ezo engagé nga likambo bongai ezo engagé nga. Na olobela awa Koffi Olomide avec Arena naye azo préparé. Fally Ipupa avec Bercy naye azo préparé. Et puis Karine Mokonzi na réconciliation naye na batu. Donc toza na Koffi Olomide, Fally Ipupa, Karine Mokonzi. Donc bandeko eloko na ngina loba awa ezo sala pasi na mawa. Tomona kinde kona biso ya mwasi Karine Mokonzi o tolinga vraiment mingi. Tolinga vraiment mingi pa za mutu ba 1000 esprits. Abe ba ozele na gauche ya bimila kane na droite. Karine azu initiative na ya lobby en tout cas ba conflit eza yanga te nazo kabwana nango. Na kabwana ba conflit nyoso ezala yanga te. Soki ba conflit ezala ya sika. Karine azu initiative ya ko senga bolimbisi bo na benga ngo senga bolimbisi donc ko benda koni na bandeko na enyoso ya mibali ba star po tozolo ba batu kaka normal te tozolo bila ba star na batu ba vedette amboka na biso tambola bongo. Karine Mokonzi oyo azali autorité morale ya YouTube po ye mutu to benge bra bongo tokyo wanga na ngote po ye mutu afandisa YouTube ya communauté ya pendant 5 ans franchement. Coup de chapeau, ma belle. Karine a bendi koni. Alobi na bendi koni pona ba vie nyoso
oyo na bando loba ba vrai ennemi na ngai ya bando tanga bango ba muchopi ba tantine Fanny ba Koko alobi abendi na ye koni abendi koni alingine sous ba conflit. En tout cas, la majorité de la communauté bazalaki content na décision wana Karine Mokonzi. Karine Mokonzi tomoni ka abandi ko poster biloko ya Fabregas. Lera abandi ko poster biloko ya Fabregas. Benda ni kanenge benda na kibino so boyebi papa Fabregas akomi bilobela ba journaliste bakomi ko bimele butu mo ipona ko lakise Karine azala penza autorité morale ya YouTube. Ba journaliste bakomi ya ko poser ba question ti ba déraper na makambo zoloba. Karine Mokonzi abayeye ko suka ndenge suka kiwana boyebi. Pa to monika Karine abandi ko poster Fally Ipupa star na biso ya Congo. Abandi ko poster Fally Ipupa. Abandi ko poster Fally Ipupa na page na ye. Karine akomi kolobaza na problème na eta komi koyoka kutuna musique ya Fally. Bande ko na ngai. Abandi ko kamakambo ya Fally, abandi ko yoka babilo kwa Fally, abandi ko tia ngo na ba page na ye, abandi ko sa na ba direct na musique ya Fally. Donc oyo eloko donc elekela ai mutu nyonso ko. Alobi azanga na problème na mutu te, voilà alobi abandi ko loba na ye, aza ko tanga kombo ya bato, abandi ko tanga liboso te. En tout cas, dale bon, makambo nyonso zala ki super. Pa tomoni Fally Fally bakomo leksa ba pipe ke bazo beta Bercy. So po koti na YouTube au mona penza ba billet kutu si somba mitu. Ba billet so somba, y a même plus de billets. Pona Bercy a Fally. To komo yoka Karine komo bwaka lobi boko sere tu boko mona ka pato koti Bercy wana. Donc Karine pa komi kolobela comme ça la pipe ya Bercy ya Fally. Malgré ba solo na Fally te. Mais omoni aussi osengi no pardon. Ezala bo osengi mutu pardon. Alimbisa te yo mutu oyo sengai pardon. Oza déjà kit. Oza no kit déjà oza na yo pepele déjà oza no kit. Mutu wana soki akolimbisa te komi problème ya ye nani na Nzambe. Yo aussi osengi no pardon. Donc Karine asi ami sokola kina ya si alongwe na zan promesse na Fally te mwana mayele. So Fally akolimbisa problème ya Fally. Soki akolimbisa te problème ka ya Fally. Mais ye aza déjà quitte. Donc asi asengi ne pardon avant ne na coin na ya rosa ne makamna. To mona ika wana penza sa coup de chapeau lisusu. To Karine za penza mwa mayele to loba nanu bongo. To loba kaka bongo. Po eza bongo. Voilà. Karine asokoli na ye, asokoli na ye maboko asengi ne pardon. Fally soki akolimbisa te comme problème ya Fally. Tomoni Karine akomo lobela pe likambo yango ya Bercy. Bercy ezoya, Bercy bokomona, bomona ka paf to kwei na Bercy wana. Karine azo lobela yango. Viens mon pao aeko réfléchir wana o biloko no lobeza ya nga. Eza ba idée na nga ponga na za mtu ba bule bo ndima te. Viens mon pao aeko tala quadracora man. Quadracora lobi likambo yo il faut na bandenge o telemisango parce que mon pawa yebaki soki Karine Mokonzi ake na Bercy et que a s'incliner et pas ya king le king Fally Ipupa elingaki ezala bombe na communauté na biso donc dio wana elingaki ezala bombe ke bango nyonso bakotika la likolo kuna baenge batika donc Fally alingaki abenda lisusu Karine. Fally alingaki abenda lisusu Karine Mokonzi donc balingaki bazala bango mibale likolo kuna po Fally azalaka déjà likolo Karine kutu ye moko a reconnaître yango. Na communauté na biso en tout cas Fally na communauté kutu te internationale parce que batutu bayebi Fally. Siko soki Karine ayaka na Bercy wana. Pour ma préparation, ezalaka ba cuisine inter. Ya pa Fally na pa Karine. Bande ba cuisine inter bande ko lamba ma déjà. Bato bande ko lamba déjà. Cuisine wane bande ko lamba ma déjà. Do ba cuisine inter ya Fally sima mu Kongo ya Karine. Biloko bande ko lamba ma déjà e bande ko esi kota ki déjà moto. Biloko esi kota ki na moto. Koma ko lamba ma malem tito koma na février 2020 wana hey. Na Bercy lingaki ezala bombe atomique
elingaki ezala bombe bandeko na ngai nazoyebisa bino po Karine alingaki akota na Bercy alingaki amata kuna likolo donc fali siko alingaki atombola liboko ya Karine likolo donc elingaki ezala bombe réconciliation ya boye elingaki esalama na Bercy esalama nanu te et puis elingaki ematisa na Karine na fali parce que botala kaka ba fan o Karine aza na bango sikoyo obakisi siko ba fan ya fali kutu monde entier bakisa siko ya Karine donc eloko wana elingaki pesa makambo na bango mibale Kofi na biso Olomide tema za mtu ya babul le Kofi amoni Karine abandi kosenga fali pardon akomi kolekisa komi pe kobwaka makambo ya Bercy fali ya Kofi Olomide tema za mtu Kofi aza mayele bandeko na nga ba congolais ifo boyeba bango Kofi il est intelligent cet homme là azalaka intelligent mutu ya babule mutu ya baduze mutu ya makambu nyonso donc Kofi en tout cas coup de chapeau azalaka mayele botalaka vie wana abetaka scrab mikolo nyonso Kofi aye kotala bi soki bato oyo bakutani ekozala bombe donc nga sikoyo na Kofi na nga fona stoppe hémorragie oyo makambo no loba sa nanga shiki mwa wana eza ba analyse nanga ezouta na kati nanga na kati nanga Kofi atali alobi Dio oyo lingi salama awa eboma biso pomoni Kofi Kofi alingaka compensation ya pouvoir alingaka ngo te Kofi abi ko jouer ba rôle na ya jouaka yango kitoko yango bomona bato ebele kutu tokunda bango bayokanaka esusu te ba musicien misusu ya ba age na ye me ye ba soixantaine me tala ndenge Kofi aza na minoko ya bato mpo ayebaka kojouer carte ayebaka kojouer bano baomema biso na nini moko na dio moko boye biso toya obunga biso ba oyo dio oyo esimba te il faut na kase yango dio oyo biloko noloba eza ba analyse nanga depuis makambo ebandi bolanda nga bien ntina suka bo comprendre naza contre mutu te mpo naliake pa mutu te na vivake pa mutu te voilà naza contre mutu te nazolobela bastare ya communauté na nga bino bato ya bacommentaire soki bolingi soki boza na baide bofongola ba YouTube na bino bobanda kopesa ya bino baide eza teke mutu afongoli YouTube na ye aza na bato afutaka fin du mois o basalaka na YouTube na ye mbongo ekote kota te afutaka bato wana yo po abimisaka baide na ye abimisaka makambu na ye alobaka baanalyse na abimisaka babiloko aza nango na kati mpona koedifie na kopesa moralité na kopesa baide kofongola babule kofongola mitu ya bakongolais ya communauté yo siko obandi koyaka wana kaka na YouTube ya moninga al obandi kokomaka komela fongola ya yo YouTube komisa salaka ya yo makambu ti eza biloko mosusu bayoka koyoki olobi nazwi mwa leçon ozo oblige okomante te kobanda ofinga bato komanda koloba n'importe quoi bozosumuka pour rien yoka esi lero okomi yango anonyme ndenge wana nzambe amoni yo te nzambe kutu ayebi nombre ya cheve ya mutu na biso nzambe ayebi kutu nombre ya baselile oyo eza na kati ya nzoto na biso bongo sikoyo yo moto obatamika nsima ya faux profil nzambe ayebi yo ti pesa moninga kanda kolekisa journée mobimba alie te mpona kanda ya commentaire moko boye okomaki osi osumuki déjà parce que péché ezali eloko osali epesi moninga kanda automatiquement epesi mpe nzambe kanda do bosumukaka en vrague bino bato bobatamaka nsima ya ba faux profil ok revenons à nos moutons voilà Kofi atala babi Dio oyo soki esalemi na Bercy biso bao tokundami donc il faut na stopper eloko oyo tomonaka boye mbala moko pa Kofi abandiko arena naobeta arena kwa nayebi kutu komeka ete bato bameka Kofi bazali te Kofi a richesse ya Congo Kofi pardon aza parmi ba richesse ya Congo penza ba diamant wana ifo batiaka diamant Kofi cobalt biloko abo
Olomide mon pas au tété. Comment me toque à star pendant des années comme ça et puis à tripochakate. Donc il y a ce qui a Monique Eglingue ya boyazon qui s'en boy. Voilà. Kofi atala lobi eloko na ndenge ezokende anko Karina koma ekoloba Karina koma ekobwaka soki mona osala life no mona penza abwaki merci na 2020 Kofi alobi po biloko bando lamba déjà na sima donc bato ya Fali na bato ya Kofi na sima kuna biloko koma ekolamba ma cuisine interne bandaki déjà ko fonctionner elingaki pe simba kitoko parce que tozaka ba congolais tozaka ba le congolais photo limbisana nga photo ba ko limbisana pour na avancement kaka ya culture na biso et puis Fali aza mutu moko ye musalande ba biloko ana azana bato basalaka basalaka ngo na sima kuna et puis omona makambo esili nango donc cuisine interne bande ko lamba ma déjà on préparait déjà quelque chose donc en février 2020 na Bercy tongeto mona bombe na dio elinge pesa makambo na côté ya Fali na côté ya Karine Kofi si côté mazaka mayele ya mona musika po ba congolais belé bazaka lelo balambi lelo ba inonce bi balambi lelo bolie lelo kaka nyoso lelo kaka bolambi lelo bolie lelo makambo nyoso likuta na mutu lelo bolingani lelo bokoti pe na libala lelo. Alors Kofi si kwa zala bongo te Kofi Kofi abeta makaki Kofi atalobi dio soki salemi te biso to kundami Kofi a déclaré mbamoko arena nazo beta arena arena siko za presque double à Bercy na ba place ngasiko arena pe février kaka beta ne kuna soki bokoti na YouTube bokoti na Facebook bo tia Kofi arena ezate date ezate. Mais ce que pas Fali, preuve année que ce que pas Fali Bercy, février, au monde en goba billet que tu es silinga na kota kinata la boue billet zate. Donc biso place zate mawa, to raté na biso arena. Bercy pardon. Kofi a déclaré arena. Oh, aye bibi ke okene arena te. Aye bibi ke osane lo wangote, mais a déclaré kaka. Pour mutu ba vision ka mutu ba mayele a aigle. Kofi a lobby ngape arena février. Preuve année que bande konanga ba congolais. Bokota, beta Kofi arena 2020. Ezate, batike ezate, et puis date pe ezate. De ezaka ba stratégie. Mta ba stratégie, un stratège comme Kofi. Non. Kofi atala lobi arena. Nazo beta arena na 2012. Allez. Azu avion, pas na Paris. Na obi tozonga nano simamuke. Depuis problème ya Kofi esi la azana akoki koya na poto mbalana ya liboso ya na poto oyo akute na Karine Mokonzi te bino so boyebi ke te ayaka liboso Karine azaki deja pe na poto date nde na yebi te bolimbisanga bandeko me ayaka ka bane oyo leka ba libéré lera ba lakisaka ye ba photo moko circulaka atie comme à l'école azana na Champs-Élysées babenga ngo na Champs-Élysées pardon na tout refaire voyage wana bakutana place moko azo wana place bando bisa grâce mbizi ba sente petite sœur Karine azaka na poto te pona zo sabino na moke Karine azaka na poto te Karine azaka déjà na poto mais tellement que cuisine inter ya Karine na Fali bazaki na nokotoki sabiloko te akipaki na Karine te akutana kina bato ifala akutana na bango papa Kofi azonga. Mais tout te mayaki na ba idée na ye ya ko étouffer makambo oyo bazo préparer wana. Kofi aye paf. Muto ali boso Kofi amoni Karine Mokonzi. Amoni Karine Mokonzi, asana Karine Mokonzi ba émission ba biloko nyoso ka boyebi ndenge leki wana moyen na expliquer bino yango ezate. Akoti na Karine na studio. Voilà. À côté na Karine na studio. Donc souci na ye à côté na Karine na studio. Donc étouffer cuisine interne mbala moko. Étouffer cuisine interne ya Fali na ya Karine Mokonzi. Étouffer cuisine interne ya Fali na ya Karine Mokonzi bandeko na ngai. Donc ezalaka na bato ebele batu lokwa ba Kofi Olomide. Oyo
balinga te ko passation ya pouvoir balinga ngote ke mutu moko boye azo wa pouvoir na ye non ye fo azala wana ti mkolo okufa nde mutu oyo ozwa place na ya okoma. Donc tomoni ka Kofi au donc cuisine mutu tu a comprendre eloko wana te. Ko comprendre yango te, na expliquer bino. Kofi amoni ke soki Fally Ipupa na Karine Mokonzi bakutani na Bercy. Bakutani na Bercy. Et que réconciliation ekoti ekotinda bango ba misusu babunga. Po Karine aza mutu ya makambo, Fally aza mutu ya makambo. Kofi alobi eloko eko salema te. Eloko oyo ekoki ko salema te. Ake siko ko sala nini? Ake ko welisa. Ake ko welisa kolobana na Karine, eko welisa ngo mbangu, ake ko welisa ngo kolobana na Karine. Awelisi kosola na Karine vie na biso mopawa awelisi. Po Fally ya sala nini? Alimbisa te. Po le Fally omona ndenge wana bafana Fally kandenge amoni kandenge ka ba reaction ngweleki ka bongo ayeba ike koleka bongo. Siko omona batu bakongolo ba Kofi alimbise me Fally akolimbisa te. Po Kofi ayebi ke soki Fally alimbisa Karine olingaki ezala mama bombe. Bombe na dio mokili mobimbe nge ningana na eloko wana. Bombe na réconciliation. Sikoyo Kofi alobi eloko oyo ekosalema te. Kofi siko alambi yango na ndenge na yaki Kofi awelisi. Awelisi. Ezambala liboso Kofi aya na poto te depuis ba levaki biloko ezala iko permettre aya na poto te ba makambo na ye, ba makambo ya nini. Ba makambo bafundaka epa ba danseuse wana depuis ba levango. Ezambala liboso aya na poto te. Asi aya kiti. Et puis Karine azai peka na poto asala ango temelera moni die oyo biloko ekomi kolamba réconciliation ekomi kolamba ma déjà na ba cuisine interne. Karine na biso pe koma eko bwaka ango Bercy bo mona biso ka tom supe bo mona ka biso to bimi wana. Kofi siko na maele na ya ki Kofi. Maele ba aigle alobi loko eko sale mate po elingaki ezala bombe na réconciliation. Elingaki ezala eloko oyo eko sangisi lisusu ba congolais na côté po Karine pe akomi musicienne ainge pe abwaka na laissez-moi peut-être ko Fally alingaki apesa ye micro abeta laissez-moi tranquille donc elingaki ezala mama na dio. Kofi siko amonaki musika Kofi alobi po soki nga na bimi awa na yebi petit na nga ndenge azalaka soki nga na bimi na bando sola na Karine Fally akondima lisusu te. Fally akondima ngo lisusu te. Arena na ye wana ezaka koloba. Arena soki okoti beta arena ya Kofi na 2020 na février. Tike ezate, date pe ezati. Donc Kofi ayebaka ko prepare makambo na ye. Nyoso wana po makambo etikala kaka ndenge ezaleli. Makambo etikala ndenge ezaleli ye azala ne mopa oka ndenge azala ka number 1 na bango. Donc Kofi awelisi makasi. Kofi awelisi makasi po amonaki elingaki ezala mama na dio. Ayeba ke nge ezala mama na dio Karine na Fally Ipupa na Bercy. Donc Fally kaka boyaza kuna liboso azo yemba donc boyebi kandenge sale wana se tonda ki kutu babiye se silaki. Fally alingaki azala kuna azo yemba siko mbala moko alobi kaka na bengi petite sœur Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi la baronne autorité morale à YouTube. Ba fan siko ya Karine tanenge ba nge ba ganga na sale wana. Siko Karine aye wana Fally Karine a s'incliner liboso ya King. A s'incliner liboso ya King et puis King asali nini asimbisi micro ya pesi bokonzi ko asimbisi micro Karine siko bwaki laissez-moi tranquille en tout cas elinga yeza bombe nyoso ana Kofi siko si amona ki musika Kofi amona loin Kofi amayele Kofi asala elo nino ko sala fona bo mabiloko
asali siko mama na mawelisa. Mama na mawelisa. Dola, soki botali video kutu Karine asali na Kofi, video wana, so tali ongo. Omona kake, Kofi n'était même pas là, na esprit. Donc, azala ki na ekutu wana, te Kofi azala muke, bomoni, bazalinga. Kofi azala ki wana, te susi ne azala ki asa eloko wana, fali ya mona. Batu ya fali ba mona, ke ya limbisi. Po batu wa bandolo ba, kofali kutu, ako limbisa te. Makamuni ni Kofi asali, fali ako limbisa te. Au moment où makamwane bande ko sale manandenge moko, mutu moko bande ko s'agiter te, hein. Car n'est pas bando ça la tienne musique ya fali, no so ebotika ye alingine sous promena batute tout ça. Na batu ya fali bando lo babangwe loro te. Ti ndenge bande ko lamba maka malembe biloko elinga ke lamba mama. Omoni madesu ndenge umela na moto, hein. Omoni ndenge madesu umela na moto. Ta ndenge zala siko gu. Mais tala biloko balamba mbang mbang lo kwa bandunda. Ngai 5 minutes obelisi. Ta ndenge ezala penza goûte mais madesu. Moi penza madesu encore ya biso ya Afrique wana ebeta penza mona ba 31 heures na moto. Après lia oka goût. De biloko wana lingaki elambama. Ndenge to bandaki octobre boye. Ebande sala octobre mobimba, novembre mobimba, décembre mobimba, janvier mobimba. De ba 4 mois bo préparer bato malembe. C'était bien planifié. Lingaki e simba. Kofi siko na ba idée na ba aigle lobi loko yo simba te. Loko yo salama te. Kofi aye mama na mawelisa. Directement a welisi o Kofi a welisi abomi kop. Abomi yango mobimba Kofi aza mayele, Donc bande ko nangai eloko amuke na lingena expliquer bino pona likambo wana po Kofi azala mutu ya ba esprit sikoyo na batumi satu wana boko yebisa ngai nani azali 1000 esprit, nani aza sans esprit, et puis nani azali faux esprit. Donc toza na 3 personnes. Toza na Kofi Olomide vient na biso pa au Quadracoraman, pardon. Quadracoraman aza esprit papa ana siko to na ebite bino de boko loba na video yo azaka esprit azaka na 1000, azaka na sans esprit ou bien azaka faux esprit. Donc vient na biso mon pao a cassé relation o elinga ke salema o elinga ke zala bombe na kati ya communauté na biso. Po Kofi amona ki musika, Kofi atala, Kofi amona kaka musika, ngo bomona asila ati. Kofi ayeba ndenge okata babilo wa mike wana ayeba ndenge ko fina. Po kombona etika etika la number 1. Kofi pardon, Kofi na pesi coup de chapeau. Obi ke na fande loko na raison obi c'est pourquoi. Obi ke jour wasala ka émission na Karine Mokonzi ngana banga kinobi oli kambonini Kofi. Kambunini aye toyoki ata sangote loko moko te toyoki loko te to kaka pa Kofi mbala moko na Karine et puis émission place pour tout le monde qui wana tour à liboso ayaka wana tout le monde qui bazo déjeuner ce qui na hôtel na je crois na grâce mbizi wana zana zemi na ye na kaise ko tout komona vidéo to komona basali émission na grâce mbizi rien elo te. Mais na Karine to moni place ba déjeuner te ezaka ba yambani paf émission. Na bano mituno ekozala nini ekoki kozala nini. Après ba réflexion na komona ezala ka ko casser relation lingaki salema réconciliation bombe na réconciliation mama na réconciliation lingaki salema Kofi sikoyo aye ko sala biloko asali wana po akase yango. Po Kofi alingaka muto azo wa place na yete ayebi ke na émission soki na émission ni moko na sala ki alobi fali makambo wana bandolo ba ya censure wana ke ba sali nini ke basenga ka bango mbongo nzembo ya Kofi album ya Kofi oite ko bima oyo ya fali oite ko buma oyo eza na kati balanga ye na nzembo album wana na ebitene ba soki toko se bo bengango abi epe basenga ki mbongo basenga na nzembo moko 6000. Mete ma bangaka apesa mbongo alobi te. Kofi alobaki yango il y a pas longtemps. Et pas je crois papi bobenga ka nani. Papi soki papi nini wana. BM soki BM. Papi Mboma voilà.
asalaki émission ne pas Papi Mboma je crois alobaka ngo fali abanga ne atiki basengi 6000 pona album ese bimi me bakangi yango basengi 6000 apesi avandi nenye po abanga ne po ya yebi ko ayebi fali avanda na fali ayebi ke fali abanga ayebaki très bien que ce qui a iye à s'afficher na Karine po Karine afinga pe bon to lo bango bongo Karine me pe aloba makambo po na ye abenga yeso ki vie nini wana to makambo na bango penza makambo Kofi penza azalaki na liste ya bato Karine abandai ko finga te azalai penza na liste te abwaka ikambala moko pona po Kofi akangela ye telefone abloka ye abwaka ekasoki mbala moko azala penza abande penza okipe makambo Kofi te sikoyo Kofi ayebi na ye fali très bien palo baki yango pa BM je crois BM Papi Mboma l'air azo lo baka makambo ya sincere ne wana abi fali kutu album ne tiko bimoso ki te kutokos basengi mbongo nzembo si bimaki basengi mbongo apesi penza 6000 quoi mais ndenge abanga na ye atiki de Kofi ayebi ke fali abangaka ayebi soki ya s'afficher na Karine directement et simba esuste biloko ezalaki déjà kolambama bandeko yango raconte ya Kofi na Karine yango wana raconte ya Kofi na Karine yango wana donc Kofi azalaki kolinga akase relation oyo ba cuisine intero bande kolambama ke Karine aya na Bercy ya fali yango bomoni Kofi awelisi abeti mama na mawelisa directement awelisi aye kokutana na Karine po ayebi ko fali abanga na ye asi alobaki yango avaya na poto ava kutana na Karine asi alobaki yango fali abanga ayebi ke soki abeti eloko wana fali akolimbisa su Karine te donc bato bamituna bandeko mituna pourquoi Kofi atukutana na Karine pourquoi asali yango Karine asengi ni pardon te ni eloko moko te kambala moko asafishe na Karine embrasser abengi akangi embrasser penza boye akangi na nzoto abengi icône abengi icône tuni fille moko alataka bien boye icône et puis abengaki icône et puis abengi endoi abengi icône donc apesi ye ba eloge nyonso oyo oki opesa mutu po ke okase ba relation wana elingi esalema donc Kofi azalaka trop malin bandeko atra mayele donc kokutana ya Karine Mokonzi na Kofi Olomide ezalaki préparation ezalaki bien préparé par Kofi pour que akase relation wana ya Karine na Fally Ipupa na Bercy pour que Karine a se incliné liboso ya King na Bercy te. Batoyo bayebi bato